Olivier ndi assistant kina ko accompagner na nécropole na tomba ya papa na David Kambala. Batu nyonso bayebi vérité okoki ko masquer yango te. Olivier azamo na dadi. Donc là toye awa toye pour na pas père biologique. Côté pe ya libala maman na bango nyonso za kimia aza calme prévane yango omonie aye ko assister awa te parce que aza déjà na vie mususu. Aye ki ko la papa ne fait ko loba ko solo la mpe na papa na ye. Réellement ba oui bayoka kabiso nde balobaka ke bayoka kabiso mwana akomi mukolo yango yaki kotala papa na ye donc eza souhait posa ya mwana okoki pe kokanga posa mwana te parce que c'est son enfant auto a intéressé nga o abengi nga eza Olivier donc par rapport ya bana misusu na éviter na yepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo na yepa na yo mon santo yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azo sale tolinganaka toyebinde tolinganaka o azaki vrai na yo ressentir kaka te fona kende koranda moi visite ndenge ezalaka kaka soki mama na biso koko bikotele soki ayaki vraiment vraiment bien pour le coup ya mobali na ye Chico Pululu en tout cas ça lui vraiment bien parce que moni biso ba artiste et comédien bolingo na biso vraiment elakisamaka ozomona le temps na longo pa ya papa na ye pa ya leki. C'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki awa babenga ngo terminus awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bika te na salamate bango nyonso surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV. Beaucoup de monde a témoignage à belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Ozana na kumisi nzambe papa Moïse kwa biki singa na maladie estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zo lala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia mate sou pasi bablo msu kolia ngo très difficile. Depuis papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia. Nzamba papa Moïse asayelinga minene abiki singa na estomac na melagalisu pantomètre na boaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba pambola papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mkolo compagnon Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au coup de prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Est un homme de Dieu, tout ça va aventure. Est vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Bah, docteur Baibisanga et Koko yokaté. Bah, qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital ya minenen. Baibisanga et Koko yokaté. Moi, un peu passé à l'opération pesate. En tout cas, bah, na vanditi le na yoka kananga ite na lito na gauche. Moi na yo comment na nani? Na yo ko lobi moi na kombo moi na nga liboso kombo na nani? Marcel. Nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zombe ya ngai oh ma na pusi ku téléphone musika prophète my god nazozela bino nyonso tout dans moto puissante chez Docteur Cathy Munga. Comment on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute,
nazali kosunga bandeko bazali na bokomi ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya Maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Na yepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Na yepa na yo mon santo yo monisanga loboko na yo. Zamba lolo yo azo sale Zamba lolo azo sale Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Naipa na yo mon santo yo monisanga loboko na Zamba lolo yo azo sale Zamba kabasangolue azo sale Salilanga Yesu Yesu Salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Kamba mana yo Yesu. Kumbamba. Chirubu. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Ngapena tatola bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga sambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sambalo na ye. Na ye na babasi na nga ibosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga ibosabo zambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Kundela nga Yesu, Kundela nga Yesu, Yesu. Kundela nga Yesu, Yesu. Kundela nga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Nalebi bia bisenga senga sanga lona. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu mokoni niye, batu bakolia pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye, batu bakolata pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye, batu bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bia bisenga senga sanga lona ye. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, kotika nga ite. Lokota nga yo yo. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga yo yo. Yesu, Yesu. Besa wafako,
na nsambi watsenzelela watitishina nsambi watsenzelela yeso lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga. Bonjour. Namoni wana cimetière oye na tombe ya papa Dadi namona kolela na mawa mona na biso apesi biso awa mona yo ezani. En fait, nga naza mama leki ya Olivier Dikambala. Naye parce que mwana akoli déjà akomi mukolo et puis azaki na besoin ya koya kotala papa naye o eza journée o eza réservé na bawa nde insistaki il fallait les journées ya lelo aya kotala papa naye akotikela ye o eza fleur nde naki na choix te j'avais pas le choix tellement mwana insistaki makasi yango na accompagnaki ye. Ebongo tomoni mama na ete nga to na oya boye namona bino ya musika namoni mama na koti te po ade. Mama na ete désolé nayebi te soki omoni nani je sais pas si omoni fantôme na ye mais mama na ye aza te mama na ye aza ba occupation mosusu yango azwa bino de loin namonaki mwasi moko batikali na nsima mutuka na kati ya mutuka plutôt na mwana moko boye ya moke na kati nayebi te wana soki mama ne soki ndenge nini ana na intérêt ya ko ça te peine na ba explication on peut ça te mais ce qui est sûr et certain maman na ye azate aza atikali na ndako ape na makambo mosusu osala po lobe trop ba popo libala mama na ye boye na boye lelo si tomoni yo awa c'est-à-dire kaka l'amour wana kaka ezali kaka ya papa Dadi Kitamba. En fait on ne change pas l'histoire. Donc naye kutu apo na oloba makambo ebele te toye Olivier nde insistaki na accompagné na nécropole na tombe ya papa na David Kambala bato nyonso bayebi vérité okoki komaske yango te Olivier aza mwana Dadi donc là toye awa toye mpona père biologique côté pe ya libala mama na bango nyonso eza kimia aza calme preuve ane yango omoni ye aye koassiste awa te parce que aza déjà na vie mosusu moyen mwana na biso ozwa maloba te je crois pas aza trop émotionné aye ayaki kolaka papa na mpe koloba kosolola mpe na papa na ye sûrement bawei bayokaka biso nde balobaka ke bayokaka biso mwana akomi mokolo déjà un grand garçon auti koobtenir 90% ya tenasot na minute oyo azokende na option na ye oyo alingi akosala construction yango ayaki tellement eza journée réservée ya le 1er août eza réservé journée ya mort ya bamort yango ayaki kotala papa na ye donc eza souhait mposa ya mwana okoki mpe kokanga mposa mwana te parce que c'est son enfant. Mais na papa Dadi ntongo akufaki bapesaki papa Dadi aboti 10 bana mais sikoyo pour l'instant nazomona kaka bana mibale moko ya moke namoni moya kotala eza te namoni ya mokolo ase présente donc tuku omoni kaka bana eni c'est ça ouais namoni kaka bana eni kaka mibale wana fils à papa mutako répondre loko wana nga na expliquer clair que muto a intéressé nga o abengi nga eza Olivier donc par rapport ya bana misusu na éviter ya lelo ya sika mwana kongo yokelanga eloko oyo onyokwama mpe mingi kofutela mapangu okoma neti bakinela yo molimo ya kofutela okoma kolota bokolo lopango sanza nyonso di soki kaka tokomi na suka sanza ngingo embadi mame kindotila ebandi kasi lelo yoka abala groupe eye solution mpona yo papa pe mama okoma pe mokolo lopango abala groupe etie na disposition na bino bate
terrain ya minene ya 20 sur 20 cadastre à partir ya 5000 pe 4000 dollars ya pamba engai ye 5000 dollars ya pamba okobanda kofuta yango a crédit veut dire ndambu tu okosilisa nyonso awa na commune ya Selebambu référence kaka na route principale OVD wana okanisi esili ten abala groupe eza na bamibange na baconcession ya kosakana te na Lutendele na commune ya Mongafula na Kimwenza gare référence lac Mavale ya boye okonyo kwa malisusu nini solution esi ekomi abala groupe ekopesa yo opportunité o souscrire na mabele okoma kolo lopango kasi oza kofuta mbongo ndambu muke ti okosilisa lopango ekomi ya yo mikanda nyonso okozwa courant ezali forage pe ezali po ozwa mai kitoko kutu soki osombi bango moko bakoki kodefisa yo sima obanda kotonga malembe ti okofuta o mettre en valeur parcelle na yo baterrain na bango ezali pene ya makadam mosika te véritable libaku ezala te na RDC abala groupe epesio yango kozela lisusu te welisa deja abala groupe basalaka pe construction vente pe modification ya babarge baleinière métallique pe bapousseur kongo mobimba eyebi yende spécialiste na masolo oyo po basalaka yango kitoko na ndenge ya kosakana te batekaka pe toute sorte ya mabaya oyo epola nzombo te kasi oyo ekuba lokola bois de charpente lifaki bois de tola bois afromozia pe misusu pona kokota na contact na abala groupe baza na kati ya port baramoto tope obengi enfant de Dieu na pesibino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pona représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 Nayena kosanga nanga libosamo papa yo mtolo bago osangisa bana tadi kitambala nyonso loba yango na misoko ya nango siko ana zomona ka bana eni bale oyena bango ya mukiana moya kokoma awe zate pona tala kaka sikoyo namona ka bana mibale pona nini bongo. En tout cas premièrement na pesi na nzambe merci ndenga tamusi biso to komiti awa bana bazali omoni tona lobaki na osangisa bana dadi kambala to ya cimetière ezana mo contre temo muke pesa maki papa ya batu mususu mais lokola na monaki déjà oli azamona dadi kambala azo présenter bana nyonso dadi kambala yomona ye na ye donc oyo na lobaki na émission yango na kokisi yango yomona ye na mwana en tout cas bazaka proche na papa dadi kitambalo bazaki na ye
lelo bamonanaka lisusu te lelo eza jour moko eza officiel mpona bawe me tomoni ata comédien moko te mutu moko te oyo aye koassiste ndeko na biso mutu moko te mwana na ye nakolobaki nga mpe na artiste comédien nga mpe na présente bango en tout cas eza tolobaki bacontre temps tolinganaka toyebi nde tolinganaka oyo azalaki vrai na yo okosentir kaka te mpona kende koranda ye mwa visite ndenge ezalaka kaka mais kotala bien bolingo oyo biso toza nango yango tolakisi oyo mpe bazalaki nango bamonaki te bazwi contre temps koya te ata mbala nsima bakoki koya na bango do eza pomme ti en tout cas nga en tout cas esalinga mpasi esalinga mapasi makasi bavrai dadi dikambala oyo bazalaki bavrai dadi dikambala so baki lelo ezalaki le 1er août tonga tosangana ndenge nalobaki na émission tonga tozala mais nzambe asungi kaka donc kimi ezali donc soki bazwi makasi ya koya awa ekosala biso mpe bien soki bazwi makasi te ata mbala nsima mpe kaka donc bakoya nakoya awa tomoni difficulté moko eza te na tombi ya papa eloko moko eza te ebebi ya voilà te en tout cas eloko ebebi eza te à part kaka mbala nsima so na ye donc nakoya kotya bapot de fleur oyo nakochange yango donc nakolongola oyo mpo namoni déjà oyo ezigizigi déjà ebebi donc nga fils ya papa mona ligue de champion likambo na moto te même na diabulu ndenge papa na nga dadi dikambala atiki nga ndenge alakisi nga mosala ndenge asalisi nga makambo donc nga nakoposa na dadi dikambala te donc aza papa oyo abimisi nga na monde ya théâtre ati lelo naza fier boye bazobenga nga fils ya papa mona dadi dikambala c'est dadi dikambala en tout cas naza na vraiment makasi ndo omoni nga boye merci beaucoup moi tozwa bino te ebele eza te toza esika ya mawa la grosse nayebi te soki ozobakisa maloba to ndeni nakomercie ka nzambe nde atambwisi biso maintenant tozozonga bien que baembouteillage eza vraiment embouteillage mpenza ezali ma die bon atiki biso te tokomi même malgré tolongwaki vraiment très toma ere tokomi yango oyo kote olobi ke bavrai ya dadi dikambala kote nayiba te afisa papa mokie bavrai ya dadi dikambala motu nyonso ana bacontretemps ana baprogramme nyonso moto asalaka ezalaka programme lelo ntan mosusu bazwi contretemps badimanche ezali bajour mosusu eza toa na mois d'août ma makila eza mai te c'est ça mais eloko nga nayoki mwa mpasi mpo namoni mama eni te non omoni bakanisa mabe te donc mama eni aza moto déjà aza engagé na quelque part ozomona donc ye na makambo oyo aya kokompanye mwana na ye na mama leki baye bango misatu ekosala bien mais ye pas oprésente mais mwasi moko baobetanga kaka motema kaka oyo namonaki bino wana na kati ya oza journaliste ya investigation kende koseversi kende na mutuka toye nango kende na jipo toye nango tala soki eza ye okotia ya miniature okofilme mais soki eza ye te odedommage nga parce que naoyebisa yo eza ye te aza te eni en tout cas eni ndenge na ye boye donc na ye kaka nde omoni ngai na ye boye na ye ngai à la grosse na oli donc toza na bato vraiment te en tout cas toza na bato te donc ngai na remercie kaka bato tu oyo vraiment babengaki na bato tu oyo balobaki fils ya papa comment vraiment kosala bien ndeti Jean-Claude Chitenge na Paris TH de Paris ve na nga Driche ya motometre kumwa pape nabosani te papa na biso mbuta métro makengo papa mbuta métro makengo donc en tout cas merci donc maman na biso mama Zozo na kati ya Inde en tout cas merci vraiment maman bana dadi dikambala bango yoyo donc ekosala bien lisusu bafana dadi dikambala bandeko ya dadi dikambala donc tobosana vraiment dadi dikambala te mingi aloba vraiment eza te en tout cas napesi vie na nga DJ Love originaire de Paris vie na nga kineki na mvidi na oyo nyonso basali mpona koya kokoma en plus vie na ngai DJ Love originaire de Paris donc nautaki na kinkole kotala oncle na ngai Nokodon oyo azalaki papa ya DJ Love originaire de Paris donc compte tenu ya bambouteillage na makambo tu akufaka nzela moko na dadi dikambala ntango dadi akufi ya ye okufa donc en tout cas lelo eza journée oyo ngai nakobosana yango te nakobosana oncle na ngai wana te en tout cas
information vraiment na ngala tuno mais ezate ngate on a une groupe papa dadi qui tamba les autres ezate il faut groupe eye baye kotala papa la bango dernier hommage oyo mais na moni ko se présenter yo moko eloko nini et empêcher pour na ozayo moko. C'est en tout cas groupe ya Dadi Dikamba les Ali, groupe Dadi Dikamba les Ali ndenge papa Johnny yebi ba poser belé ba yebi groupe Dadi Dikamba les Ali donc tout répéter na prince Kasavu boana tozali et là pesi moi contre parce que tela ba embouteillage ça na batu mtusu bazo ki moi contre nga na bimé de 6h tela heure na yo koma awa donc nena bongisa ki kena na bana Dadi ezaki prévu que bango baya to akuta na awa mais ndenza ba bongisa biso yango moni na ye na mona Dadi Dikamba la oli et on tozana awa na GB la grosse tozana bango awa do tozonga so na kimia groupe ya Dadi Dikamba les Ali do nzambe ma sunga biso do makambuto ko kina ngo kimia sako saote Yves nako saote bomona necropole ko tonda boye ça to banga nzambe ba ouais ba je te malgré ça dans la nature nga en tout cas on a moni na posa mokili vraiment Ligue des Champions donc nyonso oyo opesa comme rôle akoincarne yango facilement mais lelo toya kotala te totiki la fleur ye mpe azalaki lokola biso mpe tokokoma likolo ye donc loba soki eza ake tobanga nzambe merci. On part. Merci beaucoup. En tout cas, d'ailleurs, le même est belé mes athées. Ça me fait mal au coup. Merci tout le monde vraiment pas se manifester. Tout au tal, Tom papa na biso Dadi Dikamba là. Oisa moi na fils à papa mon la Ligue des Champions Likambola mon toté même na diaboul. Si qu'on a yes qu'on a Tom ya papa na biso Pululu, Chiko Pululu ba tu mingi ba yebi. Homo na ye na bi té. Na tu kotala papa na ozang sa tena tala leki na ye o andolinga mingi na kombo ya Chiko Pululu ye vraiment en tout cas nzamba lola o abomba biso abatela biso molimo ya papa na biso Chiko Pululu et pe mana kimia vraiment en tout cas merci vraiment ya moninga fils ya papa na lobi na ozang sa te na mona vena nga Chiko Pululu na ye vraiment na tom na ye na utipa ya papa Dadi Dikamba la kolongo kuna kuya pa ya Chiko Pululu en tout cas merci vraiment et ça linga vraiment bien vraiment mais ton petit flair na habité pour biso to komi moi retard ça ba embouteillage maman Coco du côté là ba ko zala na monité flair na c'est c'est que ba yaki ba déposer fleur na monité et si to ba bongisa ngo propre ouais il ngelo eza ma solo il ngelo ba ke batu bayaki visite donc moni batiki fleur ba pangusi donc esali bien ceux qui maman la biso Coco bi côté les ceux qui ayaki vraiment vraiment bien pour na lokumu ya mobali na ye Chiko Pululu. En tout cas, ça vraiment bien. Parce que mon biso artiste et comédien, bolingo na biso vraiment il a que ça maka. Parce que mon le temps na longo pas ya papa, na ye pas ya leki. Donc ingelo ba ke bolingo ezali. Parce que mon ceux qui ça ba misusu ba ya kité ba zuma contre-temps ya kokoma awa journée facilité mikolo facilité. Donc je crois dimanche ba ko kipe ozala koto ko rendre visite na bango et pas ya bandeko na biso misusu o batika biso ba artiste et comédien ba ko kipe roya nga vraiment en tout cas c'est bien parce que moni neti ba vient na biso ba 0033 code de Paris bango vraiment ba sunga ki biso ozomona neti vient nga architecte international Pierre Malongo Pierre Malongo en tout cas et ça nga vraiment bien donc merci na ba tout au bazolanda biso baza na Paris baza na Londres baza na États-Unis baza na Canada baza na Belgique en tout cas merci vraiment bande ko na biso tout de makambo ezebele so nazomona boye do nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo
Zamba lolo yo azo sale Zamba lolo azo sale Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo Naipa na yo Monsanto yo monisanga loboko na Zamba lolo yo azo sale Zamba kaba sangolwe azo sale Salilanga Yesu Salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana bomwe. Kamba mana yo Jésus. Kombama. Tirobo. Yesu na lingina tachona Yesu. Papa na lingina témoigner sangano na ye. Kapena tato na bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga sambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sambano na ye. Na ye na babasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Bino batu oyo buzana posa botinda biloko na bino ekoma na Kisasa na ndenge kaka botieli bo hésité te agence eza kaka moko Zibe service ya José Bayila agence Zibe service ya José Bayila ye wane azalaka mundele te azalaka mutu mwindu na moment ya confinement Zibe service amemeli biso biloko na biso na mbula moko conteneur ekoki kuya 6 fois 7 fois 60 fois agence na eloko mobimba etikala kaka moko Zibe service eza na reine banimero kubenga yango wana kubenga Zibe service eza kusala musele awa na Kisasa eza bongo place ya kubunga te na Sainte Thérèse na sima ya station mbala moko za mubimba afasi na yango la police Zibe service eza wana bana biso toza kaka na Kisasa te toza na Angola toza na Brazza toza na Mbanzango toza na Matadi toza na Boma toza tinaka lest bango na moment ya confinement na bango na bazansi na bango balali biloko yete Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo Naipa na yo Monsanto yo monisanga loboko na yo Zamba lolo yo azo sale Zamba lolo azo sale Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo Naipa na yo Monsanto yo monisanga loboko na Zamba lolo yo azo sale Zamba kaba sangolwe azo sale Salilanga Yesu
Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana pa moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tilobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner samba ndola ye. Ngapena tato na bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga samba kabasa ye. Yoka shishe na nga ye samba ndola ye. Na ye na bapasi na nga libosabo nzambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo nzambe na yo. Salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu salela nga Yesu Yesu bundela nga Yesu bundela nga Yesu Yesu bundela nga Yesu Yesu bundela nga yo Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga yo Yesu Merci Jésus Dans le Bible bisenga senga nzamba londe Dans le Bible ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai nalebi bya bisenga senga nzamba londa ye lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Jésus kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai Yesu tombola ngai Yesu Yesu tombola ngai oyo lelelelelele mesa wafako lelelelelele mesa wafako watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela Yesu Yesu lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa Alléluia chilobo chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yendezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu Yesu
yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo